députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député toza lelo vendredi toza le 24 mars 2023 masolona député Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aménage le gouvernement Sama Lukonde. 5 têtes tombent au profit de 5 nouvelles têtes dans ce numéro de l'émission Masolo na député. Masolona député, c'est Jean Bosco Kayombo, l'ancien DG Yasnel, qui a été quitté par la justice. Il devient un homme libre après autant de mois d'emprisonnement. Masolo. Le deux questions de Kosolo la yango wana bande konangai, parce que na lobaki que lelo na kozwa ba audio na bino, il faut na respecter na zwa ba audio na bino. Mais avant que na zwa ba audio na bino, na lingina confirmer bino que lobby le 25 solidaire optique bakosa l'opération ya makambo misu oto ebisaki bino soki okendaki nanu te il faut profiter okende ba numéro yango wana bazana galerie présidentielle tozo pesaka ba numéro c'est pour éviter que bato bana kobenga biso pour nous poser les mêmes questions bazana galerie présidentielle na commune ya Gombe no loin ya gare centrale ba numéro na bango yango wana oko benga ya France, oko benga ya awa. Soki ozana poto ko futela kuna, soki ozali awa oko ya ko futa sur place. Je pense que c'est ça. Olia ko lekisatan, ya ko luka ka ba vision nazo kende Inde, nazo kende Chine, te eza yango te, mais nous pouvons en tout cas être traités sans problème. Moi-même, je suis le témoignage. Il y a solidaire optique. Nazo loba makambu Oyo na palpé nga moko du doigt et j'ai fait une comparaison muto contredire nga azate na kobeta lisolo ya les hôpitaux na Kinshasa lokola na lobeli solidaire optique toko ka ko réfléchir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi ba annoncé c'est tard à 0h que le gouvernement a été proclamé sur les antennes de la radio nationale. Nalingi Nape Sabino, je vous cherche la liste pour que Natang et Labino, qui sont là, qui ne sont pas là. C'était prévu, Ndenge Balobaki, que te bako diminuer taille, il y a gouvernement. Non, la taille n'a pas été diminuée. Comme on pensait, les chefs de l'État décidaient de reconduire l'équipe. Allez. Voilà. Lobby nangonga ya 0h total na RTNC babandi kobeta masolo. Qu'est-ce qui se passe? C'est le nouveau gouvernement. Déception epai esengo epai ezabo ene makambo ezalaka. Ezaka ba oyo ba sepeli, ba oyo pe ba sepeli te. C'est ça. Alors, nakati ya gouvernement oyo bilongi ya makasi misato ekoti. Bilongi ya makasi misato ekoti. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge de la défense. Vital Kamerhe, vice-premier ministre na économie bisika to Koisaki, est membre du gouvernement. Vice Tozui elongi mususu ya makasi eza Mbusa Nyamwisi na pesi bilongi misato wana. Batu 5 bakwei. Banani bakwei. Dr Mbungani ya santé akwei. Moderon Timba ya tourisme akwei. Serge Konde na sport akwei. Madame Catherine na culture et art akwei. Et mususu wana akwei komone nani ona bosani. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver.
Siko banani bazaba membre ya gouvernement. Nazotangela bino rapidement parce qu'il faut naya kozwela bino ba audio na bino na habité so yina kati ba audio na bino okotona makambo sur le gouvernement, je vais répondre. OK, Sama reste comme chef du gouvernement. Vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Kazadi Kankonde Peter, maître Peter Kazadi, désormais, oui, Moussou Swezaki Daniel Asselo, a remplacé Daniel Asselo comme vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Félicitations, Excellence, Monsieur le VPM. Jean-Pierre Bemba Gombo, Défense nationale. Vital Kamere, Économie nationale, VPM. Christophe Lutundula, Affaires étrangères, VPM. Liaou Jean-Pierre, VPM et à fonction publique à maintenir place naïe. Baye Kotita, ministre d'État, Environnement et conservation de la nature, F. Bazaïba, Atikali Nesikanaye. Mais à l'ongwende qui VPM. Justice et garde des Sceaux, Mutombo Kiese Rose, Atikali na poste naye na justice. Infrastructure, travaux publics, Gisaro Alexis, poste naye à maintenir. Intégration régionale, Mboussa Nyamwisi. Budget, Boji Sangara Aimé, il a conservé comme un état. Portefeuille, Adel Kainda, en dépit à Bitumba, il est resté cette grande dame. Plan, Christophe Lutundu, Christophe, qu'est-ce que j'ai dit? Plan, Toulouka Soumouina Judith, de a remplacé Christian Mwando. Kuna na plan. Urbanisme et habitat, Pius Mwabilu conserve sa chaise. Estache Mwanzi, Atikali na poste naye. Aménagement du territoire, Guy Luando reste là. Ba ministre Siko simple. Nicolas Kazadi reste na finance. Santé, Samuel Kamba, Moulamba Roger. Docteur Kamba qui a remplacé Docteur Mungani. Agriculture, José Mpanda remplace Birianzi. EPST, Tony Mwaba reste là. En depuis, il y a Nyo Sozalaki Kolobama. Transport, c'est le l'ancien vice-ministre qui était vice-ministre, il y a Chéribin Okende Senga, maître Ekila, qui est resté là-bas, Oyo a commis ministre. Pêche élevage, Bokel Adrien, il maintient son poste. Industrie, Julien Paloukou, Atikaliwana, non-bouging. Emploi et prévoyance sociale, Ndousi Kembe, non-bouging. Entrepreneuriat, Zinga Désiré. Entrepreneuriat, je crois, petites et moyennes entreprises de Obakomi. Et si Moindo Zangi, non-bouging, Atikali Kuna, recherche scientifique de Kabanda Gilbert, qui était dans la défense à commune à recherche scientifique. Mine Samba Kalambay, Atikali Kuna, non-bouging. Hydrocarbures, Boudimbu Didier, Atikali Kuna, non-bouging. Petentike, Kibasa Maliba, Atikali Kuna, non-bouging. Numérique, Eberand Kolongele, non-bouging, Atikali Kuna. Affaires foncières, Molendo Sakombi, non-bouging. Ressources hydrauliques plutôt, Olivier Mwenze. Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, Atikali Kuna, il garde son poste. Droits humains, Fabrice Pouela garde son poste. Genre, Massangu Bibi. Tourisme, Nde Oyo, Moderon Timba Longwe Bache Didier Mazenga. Communication et médias, Patrick Mouya conserve. Nini Naye, quel que soit, Babitumba. Affaires sociales, Modeste Moutinga, Atikali Kuna. Formation professionnelle, Kipulu, a gardé. Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté. Bunkulu Zola Yves, il maintient son poste. Oyakoti Asika Sport, Kabulo Mwana Kabulo, le chroniqueur connu. Il a été placé là-bas. Nous espérons que cette fois-ci ça va aller parce qu'il maîtrise son domaine. Culture, Katungu Fura Catherine. Ouais. Relation avec le Parlement, Anne-Marie Karoume.
Ministre près le président de la République, Nana conserve son poste. Ministre délégué aux personnes vivant avec handicap, Esambo Irène, conserve son poste. Vice-ministre, Intérieur, Molepe Jean-Claude. Affaires étrangères, Mbadou. Justice, Mamboulaou. Plan, Betika Pascal. Budget, Bokumwana Élysée. Défense nationale, Adubango qui quitte les affaires étrangères pour la défense nationale. Finance, Sele Onej. Mine, Motemona Godard, il garde son poste. Santé publique, Olen Serge. EPST, Namasia Aminata, il est resté là-bas. Hydrocarbures, Mole Kawivine qui fait son entrée. Transport, Kilubu Séraphine, ou Azalaki, na défense. Voilà. Ba Oyo, ba maintenir, c'est ça la nouvelle équipe, Yassama. Na lignina salamu analyse mouke avant que nazo ba audio nabin. Na kati wane zana batu babanda depuis Sylvestre Ilunga Ilukamba. Ezaba Yves Bunkulu, ezaba Molendo Sakombi, ezaba José Mpanda, batuana les chefs de l'État a salé bango confiance parce que tokolobelo comme sous-souté, ye muto a salé bango confiance parce que bazo salamanda mobimba. Bazaba ministre. Donc, nakati wana peut-être biso misu tomona ka ezamu susu mokonjamboka azomona makamu misusu. Mais l'analyse que je vais faire sur le plan interne, moi je salue les choix du chef de l'État. Ponanini, calcul politique, il y a que le soki to salima ponomi. Jean-Pierre Bemba qui accepte de devenir namoni batubazoloba. Alongwaki azalaka vice-président de la République a commis vice-premier ministre. Oh eza Sony anini. Durupo azalaka premier ministre na Belgique. Nasimaye Kokoma maire de la ville. Biso ba Congolais tozaka na culture te ya ko accepter ce que la nature vous impose. Et c'est ça le problème. Mais avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, vous sentez que l'Équateur bazakuna bazana bagilwando banini. Donc l'Équateur, les chefs de l'État peuvent espérer na Mboussa, Jean-Lucien Mboussa. Les chefs de l'État peuvent espérer quelque chose là-bas. Sur le plan politique, calcul yango na nazotalisa. Bin. Olongwe kuna aucun na Nord Kivu. Na éviter. Ce qui na Nord Kivu, il y a un leader qui soit plus grand que Mboussa Nyamwisi. Lelo na gouvernement wana tozana Mboussa Nyamwisi, tozana Julien Paluku, oui, qui a fait aussi longtemps, tozana Moyindo Zangi, qui est resté. Donc, Banande 3 wana, je crois que ce calcul, c'est un bon calcul. Ok, si na Sud Kivu, Okozwa Vital Kamere, Azakuna, il a accepté de devenir vice-premier ministre. Ba pesi économie. Olingate, vice-Kamere a sa popularité na Sud Kivu. Olingate. Na sina kenda na plusieurs fois, bien que la politique a ses réalités. Tango, Gana Ebanana Kamere était tango azalaki le tout puissant président de l'Assemblée nationale. Non. Je l'ai connu quand il est venu à l'opposition. Tango a commis opposant. Na bampia kanabiso, tozo mata tozo kitaka mbongo ezate. Ah. Ongana zoloba Isha azolanda. Roger Djei azolanda. Batu tout o bazana bango même batu a sécurité ya VK. Makamuna zoloba wana bazoyeba yango. Ezala o balidi o manga bazoyeba makambonga na zoloba. Tokita kita na ye, on a trouvé que Kamere, c'est un monsieur populaire. Babenga kaye kuna baba, comme on appelait Kyungwa Kumwanza dans les Katanga. Il est là. Donc, kuna bazali, na kati wana, tozape na président ya Sénat, le professeur Bati, qui est là, na moni atindi batu, batu ango bazali ko filmer ngai, na yoki ba tseli biso ba vidéo, batanyi mutu moko alobi, oh wana mobali ya mwana na ye. Bon.
ceux qui filmaient parce que quand on donnait ça. Mais au moins, il est de l'union sacrée. Et que le chef de l'État peut compter sur lui lors des élections. Donc, tant aux autres là, ce gouvernement, au côté là, bien que les chefs de l'État tiennent pignon dans tous les coins de la République. La plupart y a va se retrouver, même si on allait aux élections. Aujourd'hui, au moins, quelque chose peut se faire en sa faveur. C'est pour vous dire que, tant que vous avez une proposition par rapport à la situation de l'Est, ce n'est pas parce qu'on manque, on a peur des élections. Nous disons tout simplement que nous ne pouvons pas abandonner ce peuple-là. Mais, Nani n'a pas quelque chose. Batouan a nommé. Les chefs de l'État aussi, ceux qui battent baza sincère naïe, à côté qu'on espérer quelque chose sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Mboussa Nyamwisi Azalaka à la tête d'une rébellion. RCD-KML. Yena Azalaka, patron ya Eloko. Jean-Pierre Bemba Gombo Azalaka à la tête d'une autre rébellion. MLC. Azalaka kuna yenda Azalaki patron ya Eloko wan. Expérience bango mi balé ba côté la est. Bango mi balé ba tout na Museveni na lingi boyo kanga bien zo analyser. Bango mi balé ba tout na Museveni. Alors que Museveni nde mutu a forma Kagame. Kagame Azalaka na armée ya Uganda avant qu'il ne devienne président de la République ya Rwanda. Maintenant Museveni azobima lokola parrain ya Batouan. Lokola azobima lokola parrain na bango. Il y a quelque chose qu'il faut espérer parce que bah commis tout à moutou, chacun a ses entrées. Bobo Sanate dans quelles conditions? Tobungi Sabunagan. Et si les chefs de l'État nomment ce genre, ils comptent sur l'expertise. Si l'expertise y a Jean-Pierre Bemba, connaissance na ya Est. Azo compter sur l'expertise ya Mboussa Nyamwisi. Connaissance na ye, pas seulement ya Est, parce que ya Zamouana ya Est. Ya Mabena ya Malamu, o nyonso ba proposaka. C'est l'occasion de le faire, de le proposer de manière officielle dans le conseil de ministres auprès du chef de l'État. Les chefs de l'État jouaient un rôle. Vital Kamerhe a Kendape, na caravane de la paix. Il connaît ce qui se passe à l'est du pays. Donc, Batumisa Touana, à mon humble avis, Bakoti Kosunga Mokonzi Mboka, Pona Luka Kosilisa Makamwezakun. Pour le moment, ce sont des officiels, comptons sur eux, espérons que Bakosunga Biso. On ne doit pas être dans un pays où Tozo le laka le laka. Et l'équipe, Nenge Basale Angouan, c'est le chef de l'État qui a fait, qui a estimé, quel que soit, Balobaki, Oyazo Gamamalamute, population Azakolela, mais le chef a maintenu Baoyo Amonike à côté comme maintenir. Parce que c'est lui qui a un bilan à défendre sur le plan national. Biso, nous avons un bilan à défendre auprès de nos électeurs. Félicitations à tous les membres. On ne se bat pas pour être récompensé. Je reste moi dans Mukolo Lupango. Je défends les valeurs de notre combat. Naloba une chose. Ceux qui chefs de l'État comme on a que je peux jouer un rôle, je le ferai. Et je vais faire la différence. Mais si le chef de l'État a estimé que M. Tambwe ne doit pas jouer un rôle, il y a nomination. Moi, je suis un élu. Je continuerai à me battre à l'Assemblée nationale. Et bien voilà. Avec le capable, nous allons continuer à travailler pour ce pays parce que nous faisons la politique autrement. Voilà pourquoi on nous appelle les capables. On ne fait pas ce que tout le monde fait. Je ne vais pas aller au Kekuna, au Kekosimba Kisi. Parce que Ozana posa à tout prix. Pour faire quoi? Nous attendons. Nous attendons de ces gouvernements. Namoni, Tozo Benga Bango ba poids lourd. Vital Kamerhe, poids lourd. Jean-Pierre Bemba, poids lourd. Mboussa Nyamwisi, poids lourd. Tolingi ba poids lourd, to sentir que Bazaba poids lourd. Voilà ce que moi j'ai dit. Allez, très sincère félicitations à toute l'équipe. Binonioso. Plein succès, hein. Bossa le Lamboka. Zaka Kobo, Nisaka Mongo ya
ya okende nango élection te ya. Il faut pe ko sale la mboke ko zala malam. Voilà. Na lignina kende kuna Jean Bosco Kayombo, ancien DG Asnel, a été acquitté par la justice. Selon Bafé, Bazaki ko reproché Kouti Keza fondé. Après autant de mois, il peut retrouver sa liberté. Et ben voilà. Voilà. Dossier ba hôpital Nazaki Koloba. Tangu nazoloba ke bande ko basale la mboka na bango musala malamu. Moko toyeba ka valeur ya mboka na bisote eza soni parce que tozali aw. Botala comment ba étranger bazali ko s'organiser. Bazo kende na makambu nyonso. Hôtellerie bazo somba ba mapangu, ba tongi ba hotel, ba kozwa partenariat na bango ba kopesa un Congolais te. Ba kopesa nde bandeko na bango. Ba sali ba centre de santé, je ne sais pas, ba hôpitaux. Ce qui aujourd'hui CMK, ezaya banani ba indien. Aujourd'hui Akram, ezaya banani ya ba libanais. Aujourd'hui Diamant, ezaya ce qui ya ba indien. Mais ce qui otali ba libanais nyonso okokuta ke bazwaka ba soin kaka kuna epande kuna bango. Ba indien nyonso bazwaka ba soin kaka kuna epande kuna bango. Ce qui aujourd'hui HJ baza ba indien. Mais eloko ya Congolais pona ba encourager et kende liboso, c'est compliqué. Voilà pourquoi biso en tant que ba conservateur, nous faisons la promotion de nos frères. J'étais aujourd'hui dans le lancement il y a des travaux, il y a centre de santé, il y a en fait, il y a clinique, il y a révérend Kim na boulevard. Na moni ba coréen ba ye to sambeli ainsi de suite. Et aux hommes que batu ba se soutenaka mutuellement, quel que soit ko sambeli. Voilà là où je nécessite de féliciter le pasteur apôtre Gilles Bumba que j'ai trouvé. Je me suis dit si on avait 20 pasteurs comme ça. Allez, token na régie, na lobaki na kozwa ba audio na bino, ceux qui m'ont sali 30 secondes à respecter, ya yeto kozwa, mais ceux qui m'ont respecté te to kozwa ya ebelete, ceux qui ont le kisaki moko na 30 secondes ba kokata. La régie, nani azali ko intervenir muto aliboso. Bonjour, bonjour Papa Eliezer. Bonjour. Honorable Nabiso. Oui. Ah Papa, nde nazotindelo message boye na ebite mutu na koloba parce que namoni ke makamususu eleka na Congo na ebite bato batala yango kana misu boye mais ezoleka kaka bongo. Limisanga na opesa moi message un peu momulai. Na ebite soki olandaki maloba honorable Nabino, collègue Nabino, honorable Saf. Donc à la sortie il y a plénière Nabito Sezaki mardi. Dans Makamwa Lobby, n'habite cette vidéo en auto circuler aux hommes en OP. Makamwa Lobby peut pas attaquer moko vraiment. Pourquoi beaucoup ça là quand même quelque chose de. Donc pour nabi pour naie ne bazo bambola ba faire descendre na est et dans Makam naie te et dans Makam na biso et dans Makam bat mususu. Makam bimstam noko naie vraiment que ce qui loi tchani eleki bon. Eleka te mais Makam azo bimsa zolo bake non ce que leki na 10h na 11h régime quoi. Est-ce que vraiment Makamwana ane akola de langote vraiment? Comment vraiment que Congolais benado en tant que responsable mobimba vraiment ya mboka ko sala Makama bon bino pe botalika bo papa la biso hein quand même Makamsu il faut eleka. Ça fait pas longtemps qu'il y a un problème dans la commission de discipline pour na l'Assemblée nationale. Et comment wapi na likamwana Papa Mboso azolo banini. Merci Papa s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, tous andeko mususu ya mibale. Allô? Ndeko Léger, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Bonjour, bonsoir, Yopé. Mon nom c'est Angelo, je reste à Cape Town. Mais je voulais vous demander une question, parce que ça me fait très mal, parce que je suis beaucoup de vos émissions, mais ce que j'ai remarqué en vous, vous avez toujours l'habitude de condamner Félix. Quand Félix fait quelque chose de mal, vous faites des émissions, vous le condamnez même sur sa vie privée, avec ses femmes et tout que consort. Mais Moïse Katumbi a fait beaucoup d'histoires ici en attaquant Félix,
Martin Fayulu a insulté Félix matin et soir. Vous n'avez jamais condamné Martin Fayulu ou bien Moïse Katumbi. Hein? Pourquoi vous faites tout ça? Vous avez peur de Moïse Katumbi ou de Martin Fayulu? Non, quand il faut condamner Martin Fayulu, il a fait du mal, il faut le condamner. Hein? Vous avez peur de ces deux individus, mais vous n'avez pas peur de votre propre président de la République. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait très mal au cœur et je vous demande de faire de même. Si vous attaquez Félix, attaquez Katumbi, attaquez Moïse, attaquez Mouyambo, attaquez tous ces gens-là qui déplacent des langages envers notre propre président. Nous avons un seul président et nous n'en avons pas deux. Alors il faut du respect envers notre président. Je vous remercie. Merci beaucoup Ndeonangai, mais namoni que se trompé bato landaka. Nyonso lobi wana olobi makambu ya lokuta parce que je condamne quand il faut condamner. Et l'ongebanga kaisa yangate. Quand mon vieux Martin fait quelque chose de bien, je dis bravo. Ce qui a sali à ma bena lobi wana yangote vie nanga na lobakango. Quand Moïse Katumbi fait quelque chose de mauvais, je les condamne. Tant que l'association, ceux qui réconciliation à Bakatangé, j'étais le premier. Peut-être que Webi place Yokena qui Kolanda Bamakamunayo. Je n'ai jamais abordé une seule fois la question sur la vie privée du chef de l'État au Kosi. Donc, wana peut-être il faut tala tellement que Bolanda Kalandaka Tina ba poubelle Hermoko et Zakunate. Ndeko mususu tokoji kozwa ndeko mususu. Bonsoir, oui. Bonsoir. Selon mon avis, je souhaiterais que toutes les autorités qui sont là-bas, à l'est du pays et surtout à Gong, on qui beaucoup va changer tout. Si ça sera possible, bazo ba chef musuba responsable, bazo bango ta partir la chasse à batindi bango kuna. Bao bazo vanda kuna balungo bango nyos. Na ba politiciens parce que bango kakande bazo sa ba yewana. Baki kote batu simitu, baki kote batu simitu, c'est-à-dire honorable. Donc, balungo la bango tout. La politique ya kuna ku étudier ngo pona ku kase babilo mosusu kuna. Merci. Merci beaucoup. Tous Wandego Moussousou, la qui proposition, c'est pas une question. Tous Wandego Moussousou. Bonsoir, cher honorable. Bonsoir. Ezanga Ndekonayo, Congolais. Crispin, depuis Mongafula. Mais je suis quelqu'un de l'Est là-bas, précisément à Goma. C'est pas là où je réside à chaque fois, mais pour le moment, je suis ici à Kinshasa. Nakoloba boy pona makambo wana. Donc, le service presque nyoso et itali sécurité na renseignement. Ango tout balungwa. Nakoluka former le sorti moyen ya ko changer classe politique. Na niveau provincial ya d'ici kawana ya Goma wana. Parce que kaka ba politicien baza kuna kaka ba chef baza chercher na ba sécurité baza kuna baza kreba biloko nyonso na OK boy balie côté bati makelele na ba soda biso bati makelele baki bambri batu donc bangon bazo sa ba jeune vraiment pona dinanga yangona. Merci. Merci beaucoup Ndekonanga pour nous renouveler classe politique et ça qu'on va nanda côté. Voilà pourquoi nous vous invitons pour nous adhérer à la parti politique, surtout ACER, Action Commune pour la République. Allez, tous en dégom sous. Bonjour Ndekolezer. Bonjour maman. Je m'appelle Makasi Ndekonanga pour nous repérer sur Maloba. Ngapena CP. Menga na moni ndengo pesi mayele ke esengeli tozela nana makambo ba élection bitumbe ya este c'est le toko kende kaka élection sa bande kona biso wana bazo boma bango bazo violer bango bazo kufa bazo tika bana ezo pesa sengo to pona kende élection lokola yo olobi bongo yo za monto lobela ka bato to sepeli makasi papa
continuer nango tina parlement biso tokende élection te sans kimie kota na est du pays. Papa nasepeli makasi nzambe apambola yo yo zala kaka ndenge wana tokovote papa tokolemba te. Merci makasi. Merci beaucoup maman. Je pense que eloko yango wana espérons qu'avec la nomination ya ba Jean-Pierre Bemba Gombo na comme ministre de la Défense ya ba Mbusa Nyamwisi ya ba Vital Kamerhe moi changement ekokota posa na biso za yake to récupérer mabele wana. Il s'agit de l'agression et non d'une rébellion. Voilà. Même dans le Parlement, on a un lobaki maman, mais bien que tu sois un président de l'Assemblée nationale. Tous en dégomsus. Merci, mon Akolo Lopango. Ouais. Honorable. Ouais, papa. Izangai Fabrice Elanga. Naza derrière ma propos na yo. Merci. Depuis le jour où on a lelo. Donc, je te soutiens 100%, sans flatterie, sans coprésence. Je te soutiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, deux années comme sous. Papa capable de connaître. Oui. Ngai comme on a ngai landu feli. Naza congolais et naza na mikili ya na libanda ya mboka. Merci de na sengi élection ezalate. Président de la République na parlement ba déclarer guerre. Biso nyonso na otoza na libanda otoza na kati tokoya kobunda. To récupérer na mabele na biso sima na ngonde tokenya ba élection. Merci. Merci beaucoup ndeko Feli tozo ndeko mususu. Nga kombo na nga mama Viviane. Mama Viviane. Na vandi libanda na mikili ya poto. Pona ngai élection ezalate. Président de la République na parlement bayo kana ba déclarer guerre na biso batoza libanda na bilo batoza na kati to ya kuna to bunda to récupérer mabele na biso mboka na biso aprende toko yokana biso na kati na ndako. Mama Viviane na papa Feli bazalo kola bazaki place moko maloba moko différence zaka ya kombo na oyo aza maman oyo aza papa. OK, tozo ndeko mususu. Bonjour moi Nakolo Lopango. Ngai Thierry Moupela depuis Paris dans Val d'Europe. Naza d'accord na réflexion au jopesi toko ko ken élection te soki mboka ezana bitumba. Toko ken élection te soki mboka na bitumba parce que bande kwa est ba voter quitté na 2018. 2023 tout tika bango lisusu. Toza ko favoriser balkanisation mboka na biso moko ba congolais. Merci. Merci beaucoup. Allez, tozo ndeko mususu. Ndeko leze nangina loba boy. À propos ya makambo zoleke pa na biso na Congo pour à propos ya ba élection. Problème ezali difficile parce que ba intellectuel bazo réfléchir autrement et puis bazo réfléchir ka pona ba intérêt na bango. Et là tamoko tellement critique que et aux ala difficile to lo bango ka bongo mais bino bosala effort bolongo la ba congolais ko banga parce que pona nga na mona ke ba congolais bazo banga trop ba oyo baza motivé baza moké. En tout cas merci beaucoup pour t'inzate. Merci beaucoup ndeko nanga. Je disais là que le gouvernement Samalukonde ont été débarqués. Daniel Asselokito, Mbungani, Foura, Modéron Timba, Serge Konde, voilà, les 5 qui ont été débarqués. Voilà, et ça arrive. Courage à vous. Voilà, tous les gens comme allô. Mbote Monako Lopango. Alandi ote na suka Margareta, mais nalanda kaka redivision. Kwa na aussi ça na profiter pe ka kotika audio nanga parce que leo yo banda peut-être na kulala to na kuzalate et on a profité kotika message nanga et puis ko pesa au merci na musala ozali kusala. Merci maman. Zambe tata na lola abatela pe apambola yo.
Merci. Abomba yo. Po bato mokili balingaka moto alobaka vérité. Allez. Maman Silisi, merci beaucoup pour la bénédiction. Tozo andeko mususu parce que toza na tante. Jambo ndeko Eliezer. Jambo mama. Ni mishie wa mama wa Kindu Manyema. Kwetu akutoke bui. Tulikuwa nataka kukuelezea kufuatana na vile ule nani guvernere wa Kindu mtu wenu wa IDPS anakutanika na bale batu ya EAC mukuleta Banyarwanda Kindu. Sasa wewe kila siku kaongea maneno uko na laumu tu ni batu bengine. Kuna laumu tu ni batu bengine. Kumlaumu kwa Kisekedi hivi kawaida kuvunjia vile wanavunjia naka maneno hata siku mwa hutamvunjia maneno wala hutasema maneno mabaya juu yake. Mbona bangine watu unaonekana mkubataya mnafanya hivi jua nini maneno mabaya nyingi Kisekedi iko nafanya wewe usemake ni jua nini? Sasa vile anataka kuleta wale wa Rwanda pale Kindu bale ba refugee ba Rwanda nabo habiko ba refugee ba Rwanda ni banani ni basoda. Sasa shibatu ya Kindu betu liacha bandu yetu kule Kindu boba rizarikia pale wanakomaria pale batakimbilia wapi bataendea wapi? Jua nini hogele mkusama mambo ile mkulaumu ile maneno na unaijua pia lakini wanafanya tu parti pris haiko mzuri. Baki na nani batu wengine vie nanga Martin vie nanga fulani vie nanga bosa Lisanga bado na batayaka kabisa kwa mambo mabaya. Jua nini umtayake ule ndugu yako mwenye kufanya mabaya? Mwe mlikuwa mnakaa nasema ni bitu kani bewa msingizia president nani mwana mobali wana yeye haikalaki hana nani hata mwana Banyarwanda wala hana hata kontra mwenye barifanya Barwanda. Sasa baanta kutoka kwabo bakwie Kindu na ule guvernere wa Kindu iko na ruhusa kani ya kuweza kukaribisha bale batu pale Kindu. Anaongea nabo mapicha yabo tuko nayo masauti yabo tuko nayo bila ruhusa kutoka kwa ndugu yako Kisekedi. Jua nini useme ile ndege Eliezer wewe una tabia mbaya. J'aime ça, j'adore. Asante sana mama. Nazani nasemaga ndio mambo yote. D'abord mama alobi nini? Alobi ke yo ndege Eliezer olobelaka olobaka mabe ya chef de l'état te ndeko moko awezi ko benga na Afrique du Sud alobi ngai na lobaka mabe ya chef de l'état na protégeaka Moïse na Fayulu ainsi de suite. Mama sko alobi na Swahili boya alobi ke gouverneur ya Maniema ake akutani na bato ya EAC bazolinga komema ba réfugiés rwandais baya na Maniema eke azo reprocher ngaki ngai na lobaka mabe ya chef de l'état te bon wana soki ezalaka Fayulu na lingana loba viena nga Fayulu viena nga bwena boya wana zo seka. Mama haiko vile nasemaka ndio kweli kama mtu anafanya maneno mbaya na pasa kukondane bienya anafanya. Hapa tuko na mambo ya inchi na ile habari yenye unanipatia ya kusema beko naleta Banyarwanda pale sikujuu sina na ile information hapana. Banyarwanda batabaleta hii wakati batabaletea nini? Nani mwenye ataleta ile ruhusa ya kusema balete Banyarwanda pale pale? Hapa bienye niko naona dimwe kukwe secret ingine sino kama hakuna secret najua kama chef de l'état iko kabisa opposé na Banyarwanda ni kila siku njoo yenye iko nataya Banyarwanda ama bao ni ba agresseur. Alors njoo bienye najua na mnezi kunisame sijui ile information zingine na nilikondane mambo ya Maniema tulifuata ma video ma picture yenye tulifuata ya vile tuliona batu beko nafanya fujo kabisa pale Salamabila na kupika ba mama kubavuo manguo ainsi de suite. Alors sijue kama niko na information zingine na mutanyacha wakati muda ni verifier kama hiyo information ya kweli au hapana. Voilà,
tozo ndeko mususu na uti ko répondre mama na oyo alobi na munoko ye alobeli tozo ndeko mususu. Bonsoir ndeko Eliezer, bonsoir mon akolo Lupango, président capable. Bonsoir. Naza Sylvain Kabase, le capable Sylvain na Italie. Ouais. Nalingaka na félicité yo pour na souci ya mboka. Et bon encourager beaucoup de courage puisque et belé ya ba député bozana bango l'hémicycle bazo sa de l'autre côté. Et loko ngana lingina loba et que lelo tozana parti na biso ya ACR oyo batu bazé belé ba membre bazé belé bango nyos polimba s'adhérer. Na minute oyo soki tolito ke na élection na base que ACR tokozanga ba 100 députés. Mais voilà par bolingo ya mboka yo ozo insister d'abord pour na sécuriser mboka puisque soko zaki mutu ya lokoso ya kozo pouvoir mais olingo insister que non to ke na ba élection mais bato belé baza lokola yote et ya mwana biso tozo encourager yo to yebi que non souci na isa souci ya mboka souci eza ke mboka ke ne liboso puisque bato susu baza na vision yo za na ngote puisque ACR à part peut-être IDPS c'est ACR ezolanda ba parti mususu ne comme ba parti ya basimandako ya ngwana biso tozo encourager yo kende liboso ACR et kende liboso RDC kende liboso batnus besoin simana yo makanisi wana ya pas d'élection sans la paix en RDC biso yo so tozo simanango on peut pas avoir les élections soki mboka ba agresser biso banguna bazali ba rwandais bazawana. On ne veut pas la bacchanation dans notre pays. Zamba Zalanayo, Kolopambolayo, nous sommes ensemble. Kende Liboso, Naba Vision Wana, Yoza, le remplaçant de Papa Tshisekedi, le père. Merci, c'est Ndekonayo capable, Sylvain Kavasil na Italie. Merci beaucoup, Ndekolangai. Ah, Oganisinga, Mwanzembo, Tozoye, Mamikolo. Boti elangana ka mwanze mwa tutikala na yo tutikala na yo ndeko mususu kuna on doit gagner le temps to linga to yemba mwa muke pour que to kitisa ba mwaner allez tozonga kuna. Bonjour capable président. Bonjour. Izalinga capable Jacques Urbain Piango na France. Ouais. Intervention na ezali par rapport à intervention na yo salaki na assemblée en tout cas naza pour 100% pour na yango. Donc Makile Gangi continuer seulement ndenge uzusalawana donc tout le monde va lingi mboka na biso donc l'intérêt de Congo qui prime d'abord donc Congo d'abord donc la paix d'abord dans l'est après les élections on verra. Voilà l'intervention d'Angaï. Merci Nzamba Pambola yo capable président. Nous sommes capables. Merci beaucoup, il faut être capable. Allez, tous ndeko mususu. Oui, bonjour ndeko Désir. Bonjour. Naima baka keza Papa James na obenga patria Milton Kin message na ngezaka à propos ya makambo ezoleka na
mboka na biso Congo, surtout à propos ya ba élection tout ça. Au monde faut mobiliser peuple alongola kobanga bino pebo bubangisa ba congolais te. Omoni ba congolais tozana ba bolingo moko ya ba circonstances. Mboka ndenge ezokende mozomona bato bazo tâtonner. Il faut totika ko tâtonner tout ça la effort ya koloba liloba moko. Mais ça la difficile pour na bato baloba liloba moko à partir ya bino moko bato bozo panza sango ba député na ba politicien tout ça mutuna mutazo luka ka à côté na ya. En tout cas merci pour maloba rolobeze belé meta ezamuke. Merci bye. Merci beaucoup. Allez, tous vandeko mususu. Oui, alors bonjour, monsieur Lézé Atamboumo na Kolopango. Bonjour. Nga kombo na ngai Donatien. Na tindi voici à partir Allemagne, précisément na Francfort. Intervention na nga pona makambozo le kana mboka donc il y a un problème mingi na passe ya ba opposant na biso. Le problème mingi kota ba opposant na biso pour le moment la sécurité une élection et le cause privilège et la sécurité. Pour ceux qui kaka président de la République tout gouvernement en place a concédé na caprice ya opposant na biso ke Congo et Kende une élection sans bas territoire où nous occupés par les rebelles donc on les a bien facilité déjà balkanisation puis déjà plan planifié pour la communauté internationale donc ceux qui baquent une élection il faut bailler baquer ba place où ils sont occupés par les terroristes ndenge bazo kimisa population na biso bazo kokota la population rwandais bato wana bakozala armé par communauté internationale en plus bato wana bakosaboter législative ya président ou akobima na élection na donc ba reconnaître été carrément bako revendiquer droit na bango tant ba revendiquer droit na bango et senga ke ba pesa bango indépendance côté wana donc kokende élection sa partie est eza kondima ko balkaniser Congo. Donc, Félix, tout gouvernement place, ils ont trop ferme et cet été, la caprice à opposants, nous pour opposer la biso baza corrompu, et en plus tous nos opposants va travailler à contenir la communauté internationale. Prévenir mon communi, batnyo so ba outa libanda ba communauté internationale, bazo ko appuyer ming sur sécurité na biso te mais pour na élection. Baby plan caché au baza na ngosima ya élection, sa partie est à Congo donc il faut faire attention à l'okwana message dans la ngana pesiyangana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tous vandeko mususu. Ouais. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Moi c'est votre auditeur monsieur René Kongolo depuis Kasumbalesa à la ville frontalière de la RDC au niveau de la ville cadette frontalière de la RDC. Oui, mon frère. Je voulais donner ma proposition à travers ce débat. Je voulais juste s'exprimer en Swahili parce que vous venez de nous dire que non, mamambo ya ma élection bingine beko nasema kusema que non, tuende mbele kuma élection. Mais nous sommes attaqués ku ngambo yetu ya este ma accélération ya ma rébellion nenda na kuongezeka. Mais selon moi je pense que non, il faut suspendre les élections. Kushimamisha mbele kwanja élection, kuendelesha kukombanisha mbele baadui, ndio tupate force ya kuorganiser élection ya bien. Na kufataka sana, nafataka débat yako kila temps siku yote. Ninapenda pa kufata débat yako na ma proposition unafanya kama assemblée yetu nationale tunafataka tuendelee tu vile nduku usichoke. Kongo aina ya bala beko kwa leo Kongo tunangaria Kongo itakuwa tina ya bala banduku na bala batoto yetu na bala bani mais vile miko konesha hapa shao ngali je vais de se marier. Je suis encore nouveau marié, mais naonaka ma défense yako yenye unafanyaka njoo ya Kongo na ni furahisha sana. Na nifurahisha sana na furahi sana baba. Merci beaucoup. Oui, tous vandeko mususu bandeko bazo welisa ndeko awuti kolobazana kasumbalesa. Merci beaucoup. Tous vandeko mususu. Bonjour. Monsieur Lézer, mon akolo Lopango. Bonjour. Papa, nani on a ibisa yo à propos ya
makambo ezoleka na mboka ngai trésor à partir ya Mbinza Sarkozy oyo aye pona nini ye mutu alobaki richesse ya Congo bakabolana ba pays voisins. Sarkozy koya na ye atolingi yango te mwanga chocho atikala na prison abima te. Merci. Merci beaucoup. Allez, tous adne comme sous. Bonjour, mon Kolo Pango. Bonjour. Ah, c'est chaud. Chaud. Nasengi boye pona makambo etali mboka na biso ya Congo. Totia nano d'abord kimia. Makambo élection na sima. Kimia ekuta nano parce que en tout cas mboka tolembi. Pona ba politicien nyonso tolembi penza. Si kimia ekoti tokolanda makambo élection na sima. Makanisi nanga eza bongo ezangai Gustave Lumumba descendant à Lumumba à partir de Loa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bazola Nabiso kuna na Sankuru na mboka Lumumba à partir de Onaloa. Allez, tozo andego msusu. Honorable Eliezer Mwana Kololo Pango. Ouais. Na pesi mbote na bakongole nyonso. Ngai naza mama Leonie na vandi na Suède. Mais naza muta est. Ngai nalingi na intervenir mais naza na côté na yo papa. Nazali kokamwa kandeni ni ba politicien nyonso chaque fois kaka bazolo bako pesa ta 1 minute te na Tshisekedi ke glissement kozala te. Maintenant na yo kamo côté azolo bake to telema nanu to bundisa bitumbe sila na est. Nazo ko mituna vote yango balobaka basalaka. Pona ni est-ce que bazali ko voter bazali ko sala enrôlement? Est-ce que zali réellement ba congolais? Toyeba na ka nombre toza kuna. Pona ni bakoke na procédure ozali ko yebisa biso te ke ba dérwanderiser faux liboso. Après bakoki ko sala recensement toyeba totikali combien tozala combien. Et après makambo vote sala mpo na mboka comme normal ce qui kimie komi. Mais vote yango parce que mesana ko sala vote ndambo côté moko et sala ma côté muso ko sala mate. Est-ce que mboka ya ndenge nini ezalaka ndenge wana mokonzi azo dirige kama parti moko pe bazowelela ngo bazana souci te ke mboka ezala na kimia bato bazokufa chaque jour balobela ngo te kama kama ba vote ngale balobela vote wana vraiment nazala na kanda makasi vraiment na suki wana. Merci beaucoup maman pesa ba onyo so bozana bango na Suède mbote mboka oyo yambaka biso mingi papa parce que sur invitation à maman Jeanne Massimango, Toyaka wana. En tout cas, kuna na Suède. Merci beaucoup. Donc, avant message à Souka pour que tu clôturer cette tranche, je crois que quand même Batunio sobo se retrouver pour na lobaki Mutunio so aloba 30 secondes nde secret yangwan. Ngai na tinda ka ba audio ka ya 18 secondes. Allô, bonjour, ezandenge nimbo, tokokuta na boy 18 secondes, c'est silinango. Mais yo, kenda kamulai. Allez, tozo andego msusu. Bonjour, ndako Eliezer. Bonjour. Ezangai Mwalimu Mohamed na commune Limete. Ouais. Na lebi boy. Mwalimu. Il faut continuer na ndenge ozali wana. Salam alaikum. Toza na shom sute sengena ko batela mboka na biso. Moto bazo sala wana eza bazana ba profit na bango ba intérêt ba lantela na sima kona. Yo bundandenge wana toza simana we sengeli ko sala ke mboka na biso zela nano yoko batela. Voilà, assalamu alaikum mwalimu. Je crois que Ramadan est bandaki. Ngonga o ba musulman ba bongisaka d'abord na batu nyoso ba salela mabe na ba o ba salela mabete pour être en communion avec Allah. Alhamdulillah. Voilà. Merci beaucoup. Je crois, je ne sais pas ce qui est Tikali Moutoumoko pour que Tokoka clôturer cette session. Il y a pas prise, il y a parole Nabino pour que tu puisses avoir conclusion à Moukeka Katoka Témission. Ndeko Eliezer, comme on a dit, contribution dans la émission na yo lelo ezaboué. Premièrement, on félicite parce que la façon dont on sait la émission na yo
et funda qui osera jaliloté parce que jusqu'aujourd'hui ça n'a pas battu au juste osera la position nini moko au critiquer gouvernement moko boye voilà un homme au lac sarapena qui yo osa jaliloté yami baleza boye na s'adresser à peuple congolais que personne ne vous trompe. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est le meilleur de tous les présidents automona na Mbokoyo. J'insiste, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est le meilleur de tous les présidents na Mbokoyo. L'amour qu'il a pour na pays na biso, pour mona yango bien, pour tala yango mona yango bien, longola ka kazaka ya un tribal ozanango envers ye, longola ka kazaka ya ki fanatisme ya Fayulu to ya Moïse Katumbi, soko longoli kazaka anobi ki na otaka conscience normale sans fanatisme. Oh, comprendre que c'est le maire de tous les présidents. Félix Nadebi a promis ki biso mambo belé. Na oya prometaki biso a réalisé pe ebelé nyon sauté mais ebelé. Tu sais que Félix a prometaki biso comme ça Congo allemand d'Afrique, n'est-ce pas? Bazo bon terme bazo ba c'est pas bien. Ba Congolais musu ba bande ko comprendre le message ti ba mpona pena ki allemand ndenge zalaka mbala mo ekoma na ekoma ndenge Congo ekoma ndenge allemand ezalaka. Non, c'est faux. Et en plus il faut comprendre que Félix il avait promis beaucoup de choses mais ayeba été que Covid ekoya. Il a promis des choses à mon avis mais tant que guerre Covid la guerre et affaiblir l'économie mondiale. Ce n'est pas Félix. Ce n'est pas gouvernance à Félix et sa cause à ce que Félix a réalisé, aucun président réalisa. Nathan Moukio a sali. Pour l'angana, Félix a sali 2 ans. Pamba. Oui, pourquoi 2 ans? Sur le Molika a 2 ans, a sali. Nabandokiwana. Sur le Biboé, au Mona Jani, Nabimi Boé, a sali Boé. À contredire. Nabandokiwana 2 ans. Tant que Tikala qui est moko. Bokende. Tant que la réalisation, Bo Mona Kanakin. Botuna. Jean-Pierre Bemba Kenaï na Équateur. Boki message à l'Obaki. Jean-Pierre Bemba Kenda ina Équateur bo message à l'Obaki botambola so bozala ba na province botuna bango boromona c'est que Félix a fait aucun président sala ya ngona ngonga oyo pena sous Covid sous guerre ezundongwana ba problème mais il a réalisé des choses comme ça bon ceux qui Covid ezala quitté ceux qui guerre ezala quitté tala OK ya ba candidat présidentiel OK. Alors ça l'a mis que Félix Bako Sabinoté. Moi j'avais voté Fayulu, mais je regrette pourquoi on a voté qui est. Félix a gagné encore l'élection. Alors ça là. Mais si vous avez la deuxième mandat, vous avez raison. C'est ce qu'il va faire dans ce pays. Comment vous avez dit que vous avez dit comment vous avez dit que vous avez dit que l'accès à la vidéo avant de président, vous avez interview façon Fayulu à Lobaka. Alobaki na Félix Omona d'abord. Chez Félix Omona, quelqu'un d'abord qui a des valeurs, humilité, bon moto ya malonga. Tala ba interview Fayulu Kobanda avant ataba bakile irni ti de lo Omona abima na me soki abimi kaka na nini fa finga marionnette boye. Même ba val ki bo moto ana pe kontaka. Ki bo moto kontaka ori ko za la président te na mboko soki bo moto neza déjà salité ningwana. Félix mérite encore 2e mandat et il fera mieux que tout le monde. Merci beaucoup. Bien que aux États belé. Allez, merci tous ceux qui sont en apport na audio na bino ya mkolo lelo. Chaque fois que nous donnerons l'opportunité à continuer na audio. Tinda audio ya 30 secondes, c'est facile de passer. Nazotanga communiquer moko avant que na sala mon commentaire. D'abord, ba capable lobby tokozala na 4 circonscriptions na biso. Tokozala Fédération ya Tchangu bakozala na Air Force quand c'est à espace Mamayoka base aéroport de Njili. Fédération ya Moamba bakozala na Limete na Mombele avenue Kwamutu numéro 87 référence marché de Luza. Fédération à Lukunga, Bakozala Avenue Libération,
oui, avenue Libération numéro 21 bis, oui, Libération, donc Libération avenue 24, ceux qui ont liquidé Prince Zomatana Ipen, c'est quelque part là. Fédération ya Funa, Bakozalana, Prince Elengesa avenue Bondo, numéro 30, quartier Kimbangu, commune de Kalamou, deuxième direction. Donc, Wanezapona va capable bisika boko sangana lobby. Mais je vais vous lire ce communiqué. J'aimerais que la régie me lance, me projette ce communiqué là. Nazotangango, après, Nassalama commentaire. République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Direction, non, Secrétariat général de l'Intérieur, Direction de la protection civile. Message officiel. Destinataire. Coordinateurs provinciaux, BAR, tous. RPT, progouv.bar tous, texte et signature. Numéro 257 bar 000 bar 004 bar 2023 du 22 mars 2023, stop. Dans le cadre de la protection de la personne, leurs biens et leur environnement, virgule, honneur sensibiliser population d'éviter de consommer des sardines Annie, déjà empoisonnées en circulation, virgule, vous informe que plusieurs personnes d'une famille être décédées après consommation de ces sardines, stop. Sentiment patriotique, full stop. Direction de la protection civile. Fait à Kinshasa le 22 mars 2023. Le directeur chef de service de la protection civile, Marcel Mafuta Ngalamen. Bande Konangai n'a vérifié authenticité ya message oyote. Mais na moni batu bazo tinde langa yango. Vous savez pourquoi batu bazo tinde langa yango? Nazwaka parole. J'aimerais que la régie m'aide de rappeler mon intervention. En plénière, na motion d'information, na lobakanine, la régie. En seconde lecture. Honorables députés, chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Avant de suspendre la séance, 3 collègues ont demandé la parole par motion. Eliezer Tambwe. Motion d'information. Merci beaucoup, Honorable Président. Honorable Président, avec votre autorisation, je vais encore une fois de plus intervenir en lingala, si vous le permettez. Je peux, Honorable Président. Oui, oui, allez-y. Honorable Président, ce qui n'a télémi pour la motion d'information Oyo, et Zapambate, je tenais à tout prix ya Kolobelayan. Parce que la vie de nos peuples en dépend. En ce moment où je parle, il y a quelque chose qui se passe. Napor Moko Awa Babengi en Triac. Bazali ko chargé au moins 6335 cartons. Il y a produits avariés. Et ces 6335 cartons, honorable président, Eza Bassardine au Babengi Ani. Et à destination Yakisangani Boyoma. Honorable président, Tokomi loko la passoire dans ces pays. Et c'est un service de l'État
qui nous donne cette information, mais incapable d'arrêter ça. Et cette cargaison, oyo ezo kende pona koboma population na biso, ezali kosalema au vu et au su de tout le monde, et le service compétent ne parvient pas à suspendre. Les services qui nous ont contacté, président, nazalaki awa na bimi, na komi kuna balobi, honorable, ceux qui bosali quelque chose, c'est 6335 cartons et kokende kuna. Et comme le système, ceux qui bayen na biloko expiré, honorable président, va changer ba carton avec la complicité de quelques services étatiques, à part ceux qui font l'exception. C'est ainsi, honorable président, je n'ai cessé de crier tout le jour. Nandenge tozo mona, les lois qui ont tout au long de notre fleuve, bazui espace wana, bapesi bapaya qui font entrer biloko sans que service à l'État va contrôler Tamouké. C'est un danger, honorable président. Nous avons vu na Kinshasa, babouki sokopao, babouki qui pompage, et ça malamu ya kebatongi place à Mabé. Mais ba oyo bazo tiabiso en insécurité, misala ya l'État bazali sous capable l'État ya ko contrôler. Honorable président, awa ngai na lobi pona kosokola maboko, c'est à notre chambre bazwa ba disposition et que ba collègue na biso ya chopo bazwa likambo yo sérieux. En ce moment, ce qui est kitoko kuta ba barge wan, nazana ba image, nazana ba carton oyo ndenge bazo charger. Ba congolais oyo ba moni que danger zali ko salema. Honorable président ba ebisi biso. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a plus d'une fois, ezala ba soso biso tozolia. Boyebi dans quelles conditions? Ezala ba misuni tozolia. Biloko ya kopola, honorable président. Mais on a demandé, na meti kokot en contact, na DG ya OCC, sans succès. Na meti kokot en contact, na ba service habilité ya keba kende ba stopper. C'est un seul service de l'État, ndeke kuna pona ko stopper. Ba sengi même keba décharger quelques cartons, bazo senga bango $400 pona ba oyo ba ko décharger, incapable de trouver sa faute de moyens, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, nazo senga na bureau ya Assemblée nationale. Biso toza ba représentant ya peuple wana balingi baliese biloko ya kopola ndenge tozolia na Kinshasa. Bazwa des dispositions qui s'imposent. Honorable président, ce qui kozwa téléphone na yo, peut-être yo bakoyamba yo, poto komi kobanga kobenga benga. Ce qui okoti kosala quelque chose pour que ba barge wana ezana en triac o bazali ko charger ba bloquer yango pour que musala esale mamalamu toko sauver notre peuple. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Eliezer. C'est excessivement grave si les faits sont vrais et qu'on fait entrer des produits périmés dans notre pays. Honorable, je vous demande demain d'écrire et de voir le premier vice-président. Voyez, écrivez, suivez, écrivez, voyez le premier vice-président demain. Et nous allons statuer sur les cas. D'accord? S'il faut une commission d'enquête, nous allons mettre une commission d'enquête. Vous êtes d'accord? Ok. Écrivez et déposez auprès du premier vice-président. N'a port privé wana. Voilà. N'a pas ça une information. Tant qu'on a eu information, balobi ezalaki ko kende na chopo. La différence entre M. Tambwe na ba député mususu ezaya que M. Tambwe c'est un député national. Aza député ya Kouante. O ngana zaka député ya Gombe. Te. O député ya Kalamu. Te. M. Tambwe son député national.
Voilà pourquoi bah intervention, to vision et angana ba collègue Moussous, ils ont posé problème. Même le président de l'Assemblée me dit, Oza Eli à Kinshasa, j'ai dit oui, honorable président, mais je suis député national. Je suis député national. J'ai alerté ce qui document authentique. Qui a raison, qui a tort. Et qui va payer la responsabilité. Ce qui est solo. Dis-moi, balo bananga que zaya lokut. Mais ce qui est solo, mais c'est Tambwe avait parlé. Mais babo yaki koyo kelanga. Les gens ont préféré yako kende kolia tout le monde bongo amike mike. Ngai na revaka Bill Gates. Voilà pourquoi moi je peux pas voler. Même awa tangu na ko senga ka mbongo ya bakapable biso to kende ko simba makilate. To kende pet ko senga mbongo abato makilate. Nazo senga ngwawa. Na senga kisoki mutu akoti ko sunga biso na $1000 soki tozana 500 personnes pour le dépôt de candidature de nos capables. Merci na bao bazo tinda. Bandeko ba komi ko tinda déjà d'ici la fin du mois d'avril. Mais ana bandeko déjà bazo tinda, merci beaucoup. Na ko senga ngo awa bandeko oyanga na bao ba presia kabiso ba kopesa. Il y en a qui vont donner bamsu balobi ngana kopesa muto liboso zo engagement. C'est un jeune qui est à Kinshasa qui n'est pas politique. Alobi a kopesa $10,000. Awa na Kinshasa. Aloba qui a kopesa $10,000. Et nous sommes, il y a ba responsabilité na biso. Lelo bazo kanga na moni bakani collègue nangai. Edouard Mwanga Chuchu bakulutu na biso tokuti na Assemblée nationale. Tango zo ka ba révélation na makambo zo bima. Moi tambo je me dis je ne peux pas dormir. Moi je ne peux pas les toucher au sang, ce n'est pas la politique que moi j'ai appris. Voilà pourquoi on a une difficulté de cohabiter avec une catégorie de personnes. Toko vandate parce que tozo mona makambo ndenge mon côté ezala mutu akobomande kona ya tout prix pour qu'il soit poste. L'ambiance ba on so ba bénéficier ya ordonnance ba bini bazo bina nazona ba vidéo na koche la binoté par respect à ba personnalité wa. Des fois on perd le sens. Ozo sepela oui o sepeli. Est-ce qu'on peut servir mboka na yo? Est-ce qu'on peut sala les attentes ya peuple? Le chef de l'État décidé à reconduire la majorité. Alors, on dit qu'il y a 5. Si ceux qui 60, ceux qui basent à combien? Alors, on dit qu'il y a 5. Le reste est bazongi. Bon, selon hier, il y a côté les banques. Est-ce que le peuple se retrouve dans la gestion? Voilà pourquoi, Nakoya Awa, je crois le lundi, je vais voir, Nako confirmer bino dimanche, ceux qui lundi Nako Pes Sabino Malobabo s'exprimer sur le gouvernement Samaloukonde 2. Et quand j'ai alerté pour les sardines, c'est la même chose. Il y a eu les enquêtes. Le médecin, Basala banquette. MIP, Asal Atinda banquette, Bakende enquêter. Où sont les résolutions de ça? Bamorgue Bazotonga. Nalobi, Mayezo Kende Wapi. Bokoti ko expliquer Bozo Loba Loba. Oui, Bozo Tonga, Boya Kobo Mabiso davantage. Nalobaki n'a pas Godem Poya, Makamwa Station. Il a défendu, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Je n'ai pas voulu discuter avec lui. Après, si par exemple. Mais Babenina Lemba, on va construire partout avec quel système anti-incendie Tozanan. Mais c'est un Walobaka, mais ces vidéos restent. La vidéo est là. Mon intervention n'a parlé du peuple, n'a plénière. J'ai alerté. Le président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. Ndenge Boyebi, Nazalaki Awa en date du 3 de ce mois, Nazwaki par une motion d'information, Nazwaki Maloba. Nathalie Sakibino, Oyo Ngai na Yokaki, Oyo Ngai na Monaki. Et nous avons remercié le bureau de l'Assemblée nationale parce que juste après, Basale Libiso ordre de mission pour notre kende enquêter. Mais dommage que quelques-uns de nos collègues Bami kende là qui déjà avant que le bureau n'autorise
Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, Bapaya Bazo respecté Bissoté. Honorable Président, ce n'est pas de ça que je vais parler. Mes collègues, vous allez parler de quoi? Je vais donner... Non, non. C'est une émotion d'information qui suivez, collègues. Tika Badou, Koya Kusala hein? Ok. Vous avez eu un ordre de mission. S'il y a un problème, rentrez au bureau. Je donne une... C'est une autre information. Non. Ouais. Merci, Président. Vous avez eu un ordre de mission, rentrez au bureau s'il y a des problèmes. Vous n'amenez pas ça comme ça directement à la plénière. Vous avez autre chose à dire, vous commencez par là. Merci, Président. Ah non. Merci, Honorable Président Tokoya. Lelo soki na telemi awa Honorable Président, ngai na kobele la kakaka. Honorable Président Tozaba Eli à Kinshasa. Na telema awa na belela makambu oya ba station bakotonga partout na Kinshasa. Natali saka danger ezali ko constituer na banda kwa batu parce que ezotonga na ba mapangu ya 20 sur 20. Mais na simanango Honorable Président o na telemeli lelo ezali kambu ya ba morgue. Honorable Président ndenge oyebi ba client ya morgue ezabi bembe. Na Kinshasa, j'ai tout un répertoire ya ba morgue ndenge bazali kotonga yango na Kinshasa, ezala na ba caniveau, ezala na ba câble ya courant, ezala na ba tuyau. Yango ezali ko créer même ba inondation. Honorable Président. Honorable Président, koluka ba client ya kokotisa na morgue, Honorable Président, batu ba koluka kobomisa batu. Il y a peu, Honorable Président, au ebisi biso ndenge nini Covid ezongi na ba maladie belé. Nangonga oyo Honorable Président nazo ebisa yo, ba morgue ezali kaka ko servir pona kobomba bibembete et comme ko servir en même temps des chambres froides. Honorable Président. Honorable Président, bazali ko précipiter biso na liwa et au vu et au sud de tout le monde. Quelle chambre froide? Pardon, Honorable Président. Quelle chambre froide? Na lobi boye. Morgue. Oyo bazoto nazana liste awa. Quelle morgue? Oui. Na lobi ba morgue oyo bakotonga na ba quartier ezali ko jouer deux rôles. Honorable Président. Na ndenge ya moi boye eza morgue bisika bazo bomba bibembe. Na butu ba onyonso basomba ka basoso, basomba ka mipanzi, soki basombi te bakeko bomba ngona kati ya morgue. Honorable Président. Dans quelle morgue on les fait? Dites-nous. Je vais citer. Nazana ba morgue, nazo échantillon ya 7 parce que na ebaki ke okotuna nga mutuna. Nazana morgue ya Luindu ezana ozone. Nazana morgue ya Ngondo ezana Elengesa. Nazana morgue ya Point Final ezana Limete. Nazana morgue ya oyo ezali na maison communale ya Ngiringiri ezawana. Honorable Président, au vu ya échantillon oyo na pesio. Honorable Président, ce qui totali d'abord na condition dans lesquelles ba morgue wane tongama et la manière dont ils sont en train d'utiliser doublement ba morgue wana, tantôt en chambre froide, tantôt en morgue. Honorable Président, ce qui tozui ba disposition te biso nyonso ba tutolia kabilo kwa libanda to kokufa. Honorable Président. Voilà pourquoi Honorable Président, nalingaki na même encore devant la représentation nationale kotali sabino ba morgue wana soki bo enquêter bokokuta ke ezali ko jouer un grand rôle na ko boucher ba caniveau likambu ya ba courant ba câble eleka wana ba tuyau ya mai eleka wana ba inondation biso ba élu de Kinshasa na ba éboulement na ba érosion tozali ko vivre eza la base aussi à ba construction wana. Honorable Président, yango nazo senga soki ba kobuka na ba sokopao
Ce qui va au pompage. Pourquoi ne pas voir aussi ces hommes forts qui construisent en même sur les routes, honorable président? N'a déposé, dengue to déposaka au bureau de l'Assemblée de nous aider. Merci, honorable président. Telemawana. Azali Eli ya Kinshasa. Ba morga bazo salango na kati ya ville ya Kinshasa. Okotana na gouverneur. Okotana na gouverneur ya ville. Pa otunaye. Ba morga wana bazo tunga na autorisation ya nani. Okotana na ministre de la santé ou bien na service d'hygiène. Mbala liboso nga na wike ba privé ba tungi ba morgue. Ezali, oui. Ok. Au PC liste, mais vous êtes député à Kinshasa. Oui. Non, non. Vous êtes député à Kinshasa, koutana na gouverneur, tout na yé. En face de nous ici. En face du stade. Depuis Kasavubu, Mobutu, Musée Laurent Désiré Kabila, ba gouverneur Balekawa, devant stade Batunga Kate, pour des raisons de sécurité. Les lois Bazotunga, vous allez élire à Kinshasa. Ok, Koutuna. Baninga na yoy, baili ya ville à Kinshasa, au niveau provincial. Outuni Bango, on est en train de construire en face là. C'est un danger public. Bo beti match. Ba problème izali. Bato bazana esika ko kimilate. Là, c'était les lieux qui étaient vides pour l'aération et à stade. J'étais ministre du sport. On n'a pas loti ce terrain-là. Ce terrain-là, en face, awa, kenda kota la bazo lotiria. Merci beaucoup. Les élus de Kinshasa, même l'inondation wana lobby. Oya ko yebisa biso. Bosala ka réunion, botala propriété ya mboka, botala begu bato batunga dikolo ya ba nani ba caniveau. Mais vous les élus, vous devez jouer un rôle aussi. Pas seulement nous apporter nous ça ici, mais entre vous, vous aussi ça il côté. Je fais président. Oui, naïf. Merci beaucoup, président. Merci parce que au PCBISO, pouvoir pour Batu Bazoyoka. Sur le plan réglementaire et constitutionnel, député national, à ce que je sache, Azana pouvoir mon côté sur le gouverneur. Tant que Tokendaka et pas gouverneur, Toko qui est par amitié. Mais je ne sais pas si nous avons un pouvoir sur le gouverneur. Collègue. Honorable. Un élu que vous êtes, député national. Merci, président. Mais non, vous êtes l'élu de la ville. Merci, président. Ah. Merci, président. Je pense que c'est aussi une autorité de plus qu'on nous a accordée. Mais il fallait que les bureaux soient au courant que Tokosala va déplacement au Wan. Merci, collègue. Mais si c'est communiqué est authentique, qu'on a habité. Voilà. Les capables sont capables dans leur capacité d'agir, de se comporter, de faire. Lobby échange patriotique. Tokozala bisika et belé lobby. Bana Lukunga, bozan adresse. Bana Changu, bozan adresse. Bana Moamba, bozan adresse. Bana Funa, bozan adresse. Il faut qu'on la kisabatu que nous sommes capables. Ce que vous avez posé à comment peut capable, les Kana Kabinda 102, Bako Yambayo, ou adhérer au comité capable. Ba parti à Boïsa et Beliti.
Kanengo zomona ndenge batonda kawana ba parti ya boy parti ezakana ministre te ezakana mandataire te mais c'est Tambwe caporal 100 gallons ata eloko moko babakisa te mais les gens croient. Voilà pourquoi tangu bayaka ko senga te transport kuna basenga kate bayaka ndeko pesa mabonza. Vous avez déjà vu ça? Allez, tout le monde a dit sous lobby, n'a ko confirmer bino dimanche soki n'a ko pesa bino maloba po na bo s'exprimer sur le gouvernement. Allez, bonne chance à ceux qui ont été nommés. Tokutani. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.